se déplacer après la déception du premier tour et j'ai gogo musala malamu bandako nyonso omoneza na balabala tala bandako bade niveau de kwei oto wana 24 doke vers commune ya Selemba Boum tala nde bandako ekwei awa nyonso ezala nango nde na balabala toyebaka te botala bino mona baimage ndako nde ezokweya nde kokweya tala bino moko nayebisa bino nyonso ezala nango na balabala fo prince ezonga ti nsima moske kutu nde abongo baza daa victime fo balongola moske na bango balongola bilo na bango na nzela asala information tala bato nde bawalela bandako tala kutu ndako esilaki nanu te nde ozali nango na makadamu pasi eleki bato bazolela moske kutu eza touche botala bino mo moske eza touche bayesi bango balongola jekoko babar nyonso ezalaki nango na babalabala bino mo botala bino mo na baimage tala nde bato baleli baespace botala bino mo nde kini yango bofingaka gouvernement en place me nzoka botonga bino bamapao na babalabala toyebaka te tala nde bato bazolela tokomi bafaser bandako nyonso eza na se oyo ayebi kini acomprendre place oyo nazolakisa oyo toza na commune ya Bumbu Selembau bavazin prince fo ezonga ntina mira prison bozomona wana prince fo ezonga bino mo botala siko mira prison yango toza na prison konyonsona bauti obuka bango basali na aile droite aile gauche baavertir bango fo balongwa osiko tokokita vers commune ya Selembau oyo prison makala aile gauche ayiti Bumbu fo babuka mpe nyonso oyo eza na babalabala omona oyo nyonso toza na prison yango oyo ndako oyo na asala kutuka aile droite po aile gauche mpe eza touche tokoma ti parce qu'il marche